batu nyonso ba magicien nyonso ba Congo na bengi bino boya mwana bino mukongo botala ndenge mutu lokola ya Gabi boye azoluka nyue kaka kariane abimisaka mutema mabe aya beveza na banzungu aya beveza na bakisi beveza liaka nini babimisa nyonso en tout cas bandoki nyonso bakongo boya lobela mwana bino boka so mulimo mwalusa na cimetière bombe makuna ikutana Gabi wow atuna ye pona mokili boto moni mutu kolobele azate tozo lobela me bozo yokate. Donc, tu bengi penza, bilima nyonso ekolo ba Belleville, bilima ba Congo boya bolanda ya Gabi, bolanda ba leza bakuku, bolanda na sila. Comment bino boko bandoza la boy? Boa peuple nini? Ya Gabi na succès nyonso yo sali yo poko za jalelo sila te? Lokola Belleville atika ne ko za jalelo ya muninga na emwa cité. Yango boyina ye. Bino so ba Thérèse ana bo sa fierté. Bozo bien son génération mokoti. Batela no moi souffle muke wana otikali nango. Ba émission zo dans la peine souffle za bien te on dirait moi ça c'est mais comme un terme. Kito côté. Na raison ya santé na yo nengo yaka oyebisa biso na TV. En tout cas ya faut mi vendre là. Ba $20 ana il pas na futa kayo et que nous pas immorté. Santé n'a pas de prix. Ou bien au métier kaka ba les abaku pas parce que boyo ka ba famille bota bon on est pas sorti médiatique ya Gabi Salaka ba ezana ba les abaku et que ne pèse pas devant madame Belleville muteke pèse de grammes Belleville pèse de tonnes muteke ba ko tombole boy mais Belleville faut ba luka ba gris pour y tombola elle pèse des tonnes. Ben faire zelo ozo lukoya okoya ozo ebate wapi bandeli wapi sukate c'est Belleville Kandi Mkongo Mkongo na ba valeur rebelle azo sala fier ya ba Congo alongola eloko peut-être ba Congo bazaka ya la kisa biso le contraire o baloba na ba Congo. Bravo non madame Belleville. Ba famille boto to ana mutala ba valeur bongo azo sepelisa biso azo pesa biso le meilleur na ye boya botala ba filmer boza la focus ba filmer bo sambriete bo tambola te o tokebo tozongi boy ngai sepe ina bino na tala ka muto ana ba pete belé na YouTube nana ba pete donc na kotala nakoya koyebisa bino et puis na ye to sali recadrage ensemble bino pe bo tie ba commentaire ba vie na bino bo pesa on na ba commentaire yango wana to bengi bino botala ba filme bo raté événement na bisote il y a le 29 mars. Dans cette émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba tangu darling ayaka seke makambo ja ya makambo to au clair. Toujours ya Gabi awutaki na mikili ya poto awutaki checking na ye accord po corps nzimoaka awuti checking na ye accord ovandisa corps kimiate o na tikali même pas soki na 3 mois soki combien lobela biso awa système a trompé les gens atikali na mikolo belete mais azoya koluka abebisa carrière ya Belleville. Ya Gabi na landi yo na ba propos na yo oyo tenir na émission donc c'est pays na ko informer peut-être tu es ignorante à ça na ko informer yo théâtre non nengo tourna wana et souka na ma makelele kende pas été c'est normal oyo ba ke tourna ba film oyo Belleville na tourna c'est normal o tourna biso film munene riva oh Belleville ko tikala ka tourner té attends que moi na Congo qui se respecte à tourner vivre arrive en façon wana moi chose na beaucoup de valeur ayeba ki un jour au finir na ndakuna libala nenga za wana il faut mutu mo ba bala ye ako tourner genre film le quoi vivre arrive te wana je suis d'accord avec toi au leki au tourner ba film belé nga ce pays na bois keli ba fleur to me ya mai po na ka kwa moi kosuko swezo ya leo pe to sola.
retourner ba genre ba film anate. Belvi retourner moi si moi boy très doux, moi si moi boy maman pasteur, moi si moi boy azana ye peut-être azana ye pour na ko bongisa ba couple ba benga ba wane. Marraine, moi si moi boy. Eh. Genre ya basi wana. Plus barola tournaka azo réfléchir image ya mwasi oyo mutu akoki ko tia na ndako. Ela ko sala bino mitema mabe, ya gabi eloko esalo mutema mabe. O sali carrière à théâtre, tindo silisi yango. Ozoke ko silisi yango, oza célibataire. C'est pour cela, yango oyoka ka belle vie eni ya makasi. Pour t'informer mukolo mama belle vie anoso ko la belle vie mai. Ya ba cha mwana noté. Na omona ngote. O rejoindaka biso awa na kikroni fuati ata yo moko. Yo muto tuna film munene boy riva. Film ya soma o epesa batu mutu soka atali yango boy alengi, abangi, abengani mwana. Va dans la chambre. Film wana taka le goût de film wana. Film munene bongo ya Gabi. Donc il n'a pas autant on a dansé on a Victoria ngate. Sikoyo. Ou l'équipe Belvi, on a peine d'accord na yo ngai côté bino boleka Belvi na ko ndima tant que c'est pays na wanga na ngote. Na cause ingratitude o lekiye. Po o sali carrière non kitoko o tourner viva. Ya. Bana pe na pale ba mona ndongo okitisaka dingi. Ya. Oh, bon memela biso makama mabo mami bo memeli biso ngo boy. Ya. Ata yo moko. Bako mema bourrette boy. Moi no ka satala tatala na ye. Neti biso boy. Moi oli na mo ne tate chibawe. Na mela mai. Yagabi wana peno leki belle vie. Yagabi me quand tu ka vie à belle vie. Otala na ba commentaire tele ko sala ba émission. Ba ebisa ko ke comment yo lukaka belle vie na makambu na makasi boy belle vie en sala oni. Pour se pelisa si la o soutenir si la bien. Est-ce que il faut encore retirer belle vie? Obanaki awa en public o retirer belle vie. Lobi ba moni na bureau à Belleville kuna. Leki nanga, la patrona. Salina ba fidèle nyonso ya Congo Victoria TV. Bambote partout place bozwami, ba bonjour, ba bonsoir. Ça dépend ya air bokozwa vidéo oyo, ça dépend ya air bokozwa analyse oyo, émission oyo. Ezanga wabino Darling, Love, la maman de Darcy Misengala Kanona, la voix de Madame Belleville Kondi, la patronne en abonné, ya Congo Victoire, na baki bo mesa na rappel mingi komo nga awa, pour pitibulu na bino, ezo permettre te, aya gosa la bino ba émission, bon bana plus komo na papa kulutu, na CPI, bon na ye, awa na Congo Victoria TV. Vous comprenez, moi ma grippe eza mikolo yo, mungongo eza un peu ndimwaka, mais musala ezo benga biso kaka, toza na choix te, faut to sala bino musala. Ba famille bota, ba mbote, ba bonjour, ba bonsoir, place bozwami, ba famille bota tout. Ba base tout, ya Londres, ya Belgique, ya États-Unis. Partout ba oh baza ba vrai ba fan ya Madame Belleville, ba fan oyo balingaka jamais ko tia Madame Belleville na katerreur, ba fan oyo ba soutenaka buzo bate, ba fan oyo bazo mema leader na bango te na kati ya buzoba yango babengami na komba ba famille bota oye famille bota shalom CPI na bino lelo aye. Analyse sur émission na biso ya lobby yo quand même émission ya biso. Analyse sur théâtre na biso 4e épisode na biso ya lobby porte totalaki elongo biso nyonso elongo na bino ba famille bota ba fani ya batu ya Madame Belleville po botalaka biso grâce ya Madame Belleville tokoki kozala ba ingratité et puis biso ba lobeli ya Madame Belleville totalaka te ke tozwa ba bino ba fani bokoma ya biso te. Il faut botalaka biso osilisi kota la Belleville TV.
ndenge toza na porte boye osisi kotala na Bellevue TV oke na Candy Star osilisi kuna oye sikoyo na bachaîne ya balobele ya Madame Bellevue po biso tozalaka wana mpona kopase communication biso tozalaka wana mpona promotion ekozala na otalaki filme te oyo oyoki promotion ya musuni yango wana événement eza le 29 mars donc 7e année ya anniversaire ya Bellevue Télévision boya massivement bototondisa showbiz wana hein ba famille bota bosomba babillet eza pe disponible na restaurant Bellevue TV na Kipwanza wana eza déjà disponible puis restaurant Bellevue TV eza ya kobunga te okomi na rond-point Kipwanza na côté tata na biso kasavu batelema otali na ngambu na yo kuna opusani mwa mukie o avance mwa mukie omona restaurant Bellevue TV kaka ndenge okita Kipwanza otuli na oluka restaurant Madame Bellevue poye aza poutine de l'écriture produit remarquable produit ya qualité eleka ba produit nyonso oyo batamuki basala sur Madame Bellevue yeah boya wana bosomba babillet ozwi ntango koya te botinda bandeko na bino bakende kuna soki leki no mwasi akei komona soirée wana 7e année anniversaire ezaka te anniversaire toke tobina tolia tomela te spectacle eza wana munene o Madame Bellevue organiser les biso babale ekozala ba comédie ekozala mambo ekozala wana ebele tellement ebele et puis mususu eza ba surprise bosomba babillet boya mobondo totondisa showbiz wana donc na histoire ya bato basala ba soirée na showbiz biso donc ndenge Bellevue aza numéro 1 na internet aleki tous les bato théâtre nyonso na ba abonné aleki tous les bato théâtre nyonso baza sur YouTube na ba film aleki tout yesu dagaja belanga baka Bellevue comme ça ka mutu munene makolo ekonda makamba Madame Bellevue ekomisaka nga tala mutu munene makolo ekonda makamba Madame Bellevue ekomisaka nga tala mutu munene po toana mutu oyo ana ba valeur ebele makoma ya pamba teka fane azokoma bilo mo ezanga tina te azozwa temps ko réfléchir akokoma ba filma ya malonga oyo lo ba dipina ba charge ba filma musuni ya oh moko bakuki mobe aka sonité ba yembeli poutine de l'écriture à musuni boke kuna yembela kaka sila kana minute oyo na akita soki lion na akita soki girafe bébé ya banga bayemba deni banga badeni sila lata makasi bayembele kuna sila lata makasi bayemba te bayemba ni parce que ye azane actrice simple qu'on se le dise à comment été ba komila kae plus ye aza ko jouer sikoyo Madame Bellevue aza ko jouer plus eza ko koma pique na ko jouer donc a beta deux rôles a jouer deux rôles à la fois ma liboko mibale tala makambo ebele Bellevue aya kolongola eloko musapi moko elisokolaka elongi te Bellevue alongola akoma bafilme ne yebu donc asokola pene elongi ne na musapi moko boye apesa ba devoir bato ebele bakokolongola yango te ngai mpe na ya napesi devoir bato ebele ti lelo bakokoka kolobela yango te bakokoka kolongola yango te bolongola poutine de l'écriture bolongola ye meilleur scénariste d'Afrique trophée wana mpe bayaka kopesa ye bolongola yango nde tomoni bino ke bolongoli défi
tant que aka na trophée ya meilleur scénariste d'Afrique, tant que Aza Poutine de l'écriture, pièce rare de l'écriture, Okapi de l'écriture, bébé awa bino bo lekati. Bellevue ako swana te, Bellevue ako sala ba sortie médiatique te, Bellevue ako loba te, ako sala matalana te. Écriture nde koloba na place na ye. Ses œuvres nde koloba na place na ye, ba œuvre na ye et koloba na place na ye. Na bisa bino ndeni boyoka te. Ah, bino baleza ba cook. Batu na li bebisi. Ba ndoki. Siko mutala bongo na ba valeur ebele bongo. Alonga bonga koma nani. Film la biso lobi pote ezaki vraiment kitoko makasi 4e épisode ezaki c'était à manger, à boire. Dessert na biso pe ezaki kitoko makasi. N'importe bomonaki lobi présence ya papa na biso Serge aye kolinga mwasi ya camarade na isa ko banga sasoni. O aza madame Bellevue, madame ya papa Tirbo. Bota la mokili place tozo kende yango tolobaka madame Bellevue a s'inspirera plus na nature. Yoka no film aneza goût. Est-ce que lelo madame Bellevue akoyebisa mobile na ye vérité attitude ya camarade na ye envers ye ou bien akobomba parce que alakisaki biso que aza mwasi malamu na 4e épisode alobelelaki camarade ya mobile na ye ekotikalaka kosalama jamais. Sikoyo lelo 5e épisode total est-ce que akosola na papa Tirbo, est-ce que akozwa ba réserve pour papa Tirbo azaka kanda kanda toyebi te. Yango po yoka bilenge ya bongo famille bota tobengi bino boketa filme. Tobengi bino bokende kosomba ba billet. Borate eloko te ya madame Bellevue. Bozala wana borate eloko moko te. Soki nano s'abona te na Kandista kende ko s'abonner. O s'abona te na Congo Victoria s'abonner ndenge okutai na CPI awa. Eza parmi bandako o CPI ale kaka. Mais nyonso eza bandako tozo lobelela kaka. Kombo ya madame Bellevue tozo lobelela kaka. Misala ya madame Bellevue o eza écriture na ye. O bato belé, baye belé baye na théâtre. Ba se belé ba joua ba sala ba ba succès. Bazo koka ko se faire face te. Otikali kaka ngana zalaka. Ta on lobi ngana zalaka, lelo na ye moi recadrage na ya Gabi. Na moi soit le cas qui est pas le Ketchou Arline. 2 personnes ont lelo na ye na répondre bango parce que le temps e bande ko permettre ngate lelo plus na disposer temps pona ba tu nyonso bazaki choqué na mwa ba biloko na bango mike na mwa ba piki na bango mike wana ezo peser te parce que madame Bellevue pèse de tonnes. Mouteke ne pèse pas devant madame Bellevue. Mouteke pèse de grammes, Bellevue pèse de tonnes. Mouteke bako tombole boy. Mais Bellevue faut ba luka ba gris pour y tombola. Elle pèse des tonnes. Bellevue attend zelo ozo lukoya okoya ozo ebate wapi bandeli wapi sukate. C'est Bellevue Kandi. Mkongo, mwana mkongo na ba valeur ebele. Azo sala fier ya ba Congo. Alongola eloko peut-être ba Congo bazaka boy ya la kisa biso le contraire o baloba na ba Congo. Bravo na madame Bellevue. Ba famille boto to na mutala ba valeur bongo azo sepelisa biso, azo pesa biso le meilleur na ye. Boya botala ba filme, bozala focus ba filme. Bo sambriete, bo tambola te, o tokebo tozongi boy. Ngai CPI na bino na talaka muto ana ba pete belé na YouTube. Nana ba pete.
Donc nakotala nakoya koyebisa bino. Et puis naye to sali recadrage ensemble. Bino pe bo tie ba commentaire ba vie na bino bo pesi on na ba commentaire. Yango wana to bengi bino botala ba film. Bo raté événement na bisote il y a le 29 mars. Dans cette émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba tangu darling ayaka seke makambo eja. Ya makambo to au clair. Toujours ya Gabi awutaki na mikili ya poto. Awutaki checking na ye accord. Po corps nzimwaka awuti checking na ye accord. Ovanisa corps kimiate. Oh, na tikali même pas sur na 3 mois sur combien lobela biso awa. Système a trompé les gens. A tikali na mikolo belete mais azoya koluka abebi sa carrière ya Belvi. Ya Gabi nalandi yo na ba propos na yo oyo tenir na émission. Rectification na nyonso oyo lobby. Yango na ye ko salo recadrage. Batoni yo question ya Jérémy Chaban. Oui, Jérémy Chaban a koko leka et pas vu de loin. A koki ko leka. Et pas papa na biso on a ba respect belé notre pépé. Poza maman ya za papa ya maman na biso. Papa elombe sukari. Papa pépé avec beaucoup de valeurs. Pépé na biso na pépé na bino différence yena. Notre pépé national. Elombe sukari. On a za ba respect na mingi papa lo sako. Olobi Jérémy na groupe ici mais okumisi. Soki to bandi kolobelela. Po yondo memi biso na phase wana. Yango sepe ya ko salo analyse. Ya Gabi. Jérémy azala na groupe Simba. Tangalanga film nini oyo ye akoma a tourna na groupe Simba kombo na ye eyokana bayebi ye Jérémy Chaban. Tangu batu banzoko minene bazo tourner papa Lombe. Je ne crois pas que ye azaine na ise na koyeba peut-être à cause na deuxième équipe ou bien à côté qui a théâtre déjà le moins na ba TV normal et koti na na kati ba boîtier. Mais Belvi wala aye a pesi chance ko wuta na kati ya groupe Songolo pakala eza synonyme te ke ba pesa ki o chance oye ba plus ba contaka côté oyo yebani soki mwana mobali wana ayebani grâce ya madame Belvi qu'on se le dise. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Belvinde a salié lelo a s'inspiré a komaka bagagine a komaka ba film na ye a sala la belle na ye ndenga sali wana na ndenge lelo oyo abimi na ye alobi idole na ye kingani ya Gabi tangu yo zo ko sala ki jalelo ke Jérémy ayebani na sila depuis groupe Simba ayebani na ye boyete eza pona boyete. Par là tu veux dire quoi? Est-ce que Belvi avandi sa yo pour informer yo ya Gabi que e dérange kaye relation ya Jérémy na sila? Parce que Belvi pèse des tonnes. Jérémy azala pemene était entre parenthèses. Eza lokola solo mabe leki nango ekei. Ekela mo pépé s'envoler. À part quand histoire ne ba changer en côté. Ba kata ye na ba page, ba kati grâce à film ya Belvi. Ya Gabi. Okoki ko ignorer Belvi te. Peut-être mutu ba ko ignorer na théâtre ezayo. Parce que tu fais rien du tout. Oza icône nengo mibenga kana théâtre. O tourner belé. Nengo mikumisi. Na nini wana. Na émission wana. Mais tu sais quoi ça il est autour là qui s'engote. Belvi oui.
azola kisango atelemisi bela production na maya misu na epi na makasi nazo sala fierté ya ba actrice comédienne oh nyonso botourna na bango na époque wana mutema mabe ya nini yango zaka nango envers Belleville ya Gabi. Pourquoi il y a kaka toujours na ba sortie médiatique non mobi na bonanga moboy ce que vous êtes incapable na chaîne na yo obimisa Gabi production na yo ozoko kako bimisa ngote c'est pas madame Belleville parce que bino na sobozala na nzela kingakati po bino boya kaka o biso totanda ke kingakati biso totanda uzwa ndenge moko Belleville tant que moi na mukongo qui se respecte. Moi, je suis à $10, je comme $100. À sali commerce, na $10, je comme $100. Et ça, c'est Belleville à la Kisabino. Tant que vous avez un bino, vous avez un sanid. Vous avez un maman batouana, romi, tiaka, pesa, rabino. Vous préparez qui lobby na binote? Yango, vous continuez mon thème, maman, vous bimi bagaya zéro na théâtre. On tourne ma film belé, on tourne ma film soko koti wenze bazo belelo, bazo salonini. Ya Gabi to vivre dans le passé, to vivre dans le présent. Avançons. To vivre dans le présent. Ngakutu boye, y a pas photo, y a pas vidéo. Mais ce qui va le belle vie, bah on a belle production. Bah on a belle vie, tu vois, on a Candy Star. Donc ma kambutu yo lobby wana ça ne pèse même pas. Et alors voilà quoi, ngungi na lito ya nzoko. Ato suye. Et qui pas été. Et puis makambo yo lobi wana théâtre na yo ya Gabi ngaki attend que ces pays. Na yo informer peut-être que tu es ignorante à ça. Na yo informer yo théâtre non nengo tourna wana. Et souka na ma makelele que n'est pas été. C'est normal, on a que tourna ba film oyo. Belleville na tourné, c'est normal. Le tourné, ce film est riva. Oh, Belleville a continué à tourner. Attends que moi, mon Congo qui se respecte, a tourné, rive na façon wana. Moi, ça a beaucoup de valeur. Ayeba qui un jour, au finir, na kuna di bala nenga zawana. Il faut moutouma boa bala ye. A quoi tourner genre film, le quoi vive arrive te. Wana, je suis d'accord avec toi. Au leki au tourné, ma film est belé. Nga ce pays na bois quel yo ba fleur. Tome ya mai. Po na oka kwa mwa kosuko swezo ya leo pe ato sola. Ben fait tourner ba genre ba film anate. Ben fait tourner moi si moi boy très doux, moi si moi boy maman pasteur, moi si moi boy azana ye peut-être azana ye po na ko bongisa ba couple ba benga ba wane. Marraine, moi si moi boy. Genre ya basi wana. Plus barole a tournaka azo réfléchir image ya moi si oyo mutu akoki ko tia na ndako. Et là ko sala bino mitema mabe ya Gabi eloko sala mutema mabe. O sali carrière à théâtre tindo silisi yango. Ozoke ko silisi yango oza célibataire. C'est pour cela yango oyoka ka Belleville eni ya makasi. Pour t'informer mukolo mama Belleville anosuko la Belleville mai. Yaya, bacha moi na basse, moi liloba oh moboti parce que nous amba pesa moboti maman, nous amba pesa le pouvoir loba ki azamba se. Ta maman déclare ka likola moi na razo sokola ye, premièrement ya vie. Toza ba africain boyebi ne c'est pas ça ka. Donc ya Gabi bo sokola basse mon côté, bozala ntimba na nzuzite, bozala mbo na mpiante, bozala nani comme on nani kanku na mbuite. Pofi na on a besoin concordé te. Soki nini célibat, comment na nini gege, comme na nini qui célibataire et comme yo egi. Ce n'est pas Belleville. Botika motema mabe. Eni bosa na ngobonzi maka teke Belleville na vie amoureuse à cause stable ko le kabino tout na théâtre. Muto ya contredire nga. Mabana bino ninga na kaboy. Et alors na mi pepe. Na choli ba actrice comédienne nganité o babalati. Mais na batu nyonso baza kata matalana.
Mouta l'équipe stabilité ya vie amoureuse na bevi azati. Est-ce aussi oyoka problème ya couple bevi eye audio ebimi boyoka ngo donc aza stable ko le kabino nyonso. Et si boyoka mabe ya bevi ya mobile ya bevi na bevi ebimi boye eyakati. Pourquoi bokoza mutema mabe ti na niveau boye? Yaga bi classe o bevi atangeza oyo tangite. Tango bazo poser question ba loba ke bana papa lombe ba loba français. Tu peux pas ignorer Bellevie. Elle s'exprime très bien pour te rappeler, pour réfléchir yo mémoire très bien. Na sokolo mémoire ya Gabi. Classe, je dis encore et je répète avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'énergie. Classe au Bellevie tangi yango te ine yo ya Gabi otangi. Siko boko kanande ni. Via mutu o atangi classe, o aza licencié na ina na art grammatique. Ya. Ekokani te raisonnement na bino ekokana ndenge moko te. Soki toke na relation amoureuse, Bellevie aza femme mariée. La femme de quelqu'un mutu ya mutu. Ya. Des familles bavanda baloba moi quelque chose mo boye. Il le goût de ça. Ya Gabi yo mo yela biso a obotaka basentaka yoti. Yo mo muto yela biso. Soki o telemi. Biso to telemi. Lelo to yo koloba no bo to rappeler olobaka ke basentaka yo. Basentaka yo. Maman s'il vous plaît tu me déranges. Maman tu me déranges. Yango na lobi soki qui est to yo ko rappeler parce que mo olobaka ngana balaka wapi maman. Ce n'est pas Bellevie. Oui. Bokoya koloba pona omona ba misu na commentaire na ya Gabi vanda na yo. Oza heureuse te yaya. Oza heureuse te. Obandi théâtre na ki célibataire, ozo ke ko chiter na ki célibataire. Souci mikolo na mikolo. Soko vandi ka o raisonner que Bellevie soko sisi tournage ake na olala pema na tola papa le goût de ça. Et là ko bomwa bino tortura bino sona ba Thérèse bino tout. Boko ka ngote boko supporter ngote. Bolingani azala fille ya bar ne bino so bokenda bokeva na bar kuna na banyangwe na banini kuna bolinga pe beveza na lisanga na bino te. Yango na ba première mayo mama beve sokola ka eza ndenge mo na bino te. Parce que on a ko ke na ndenge ya na ndenge ya vie professionnelle te parce que bino bo commencer la ne mutema mabe. Bellevie ont vivre bien que bino. Et on va reconnaître que critiquer pas papa. Oh azola ta mabe. Neti malika na sa na yo pe awa. Na yo répondre yo. Na yo tel so combien yo oh raisonner bientôt oh réfléchir bientôt. Ya Gabi. Bellevie azana tina ya mwana mobali wana oyo zo tanga wana te. A aidé a pèsé chance dans ma film a poussé lelo oyo c'est grâce à madame Bellevie parce que na maternité théâtre a bota qui a fongolé les mutema ba place nyonso oya utaki avant ezo compter film oh biso to yebeli ba kata na ba page ya ba film à Bellevie on change pas l'histoire. On change pas l'histoire. Et puis, biso pe toza te poto ko piolo la ke. Abima na ba film na biso azanani na mboko yo. Donc, devant madame Bellevie a peseti. A peseti azé l'autre côté. Héros yo. Anani a ilote. Bellevie o tiko lo benge papa te mais ya o benga Bellevie maman. Sikoyo. Et lo nini. Yo so mona mwana akomo benga ne mama na ya komo benge na kombo mama komo benga oyo baluki mama omona ngo esalama jamais ya Gabi tika ba sortie médiatique non oza mukolo oza icône ndenge lobi wana icône wana ozalaka eza na le présenter parce que soto zongi pena le présent na minute ya Gabi o tourner film nini na moko yo o chepe ya ba print héros yo o chepe ya ba print et ate ya Gabi so na ta na chaîne na homone lubu ya Gabi so na ke musika na homona ta gag yo tunsa na chaîne note na homona ngote o rejoindra ka biso awa na ki chronifuat ata yo moko yo muto tuna film munene boy riva
Film soma o epesa batu mutu soka atali yango boye alengi abangi abengani mwana va dans la chambre. Film wana taka le goût de film wana film munene bongo ya Gabi. Donc na ko tala ngona danser ngate na otanga ngona Victoria na ngate sikoyo oleki Belleville wana pena d'accord na yo ngai côté bino boleka Belleville na ko ndima tant que c'est na wanga na ngote na cause ingratitude oleki ye po osali carrière no kitoko otourne viva riva yaya bana pe na pale ba mona ndongo okitisa kadingi yaya oh bo memela biso makama maboma mi bo memeli biso ngo boy yaya ata yo moko bako mema bourrette boye mwana okasatala tatala na ye neti biso boye moi oli na mwana tate chibawe na mela mai ya Gabi wana peno leki Belleville ya Gabi meka otuka via Belleville otala na ba commentaire tele ko sala ba émission ba ebisa ko ke comment yo lukaka Belleville na makambu na makasi boye Belleville ngo sala oni pour se pelisa sila o soutenir sila bien est-ce que il faut yaka retirer Belleville obandaki awa en public o retirer Belleville lobi ba moni na bureau à Belleville kuna leki nanga la patrona na nini o zo la sabatu nenge mususu ya Gabi likambu nini na Belleville nini yango po c'est mama pe bunda rando na Karine ya Madot rando bobundango pa mona Karine ya Madot na Bella Production as actrice. Est-ce que pour yo ozana ba problème ba différence mona Karine ya Madot il fallait pas Belleville benga ye na ba film ou bien ni pour en wana yo zo dégager ni bombanda kaka bombando bowelela ka mobali moi mobala bato boya na ya boya yo ma mukolo bozo lokaye Ernest aboya na ye alobi na famille na bango ba mema na prière na bima ba osala délivrance ozo bima na katine mungongo eloba yaya za concentré ozo kenda checking anzoto na poto oui okumisi ke osala succès okenda poto osala succès oningisa oleki Belleville ndengo lobi wana problème te Belleville kenda poto moko boye akeya ke kosala musala nende ebenga ye mais yo zo kende poto checking yaya boza des personnes différentes yo peno leki et ozo kendo ke yeba gu atonga mundele nde zalaka checking yaya ta ok checking azoto bobiba mwana mama notre sœur donc komi tungisa mana yo te yo peno leki Belleville moni na phase ya makambu ya mabe oleki Belleville na nyonso oleki makasi tika Belleville tenda tinda ko bowelela mobali poto sa semblate bowelela mobali na notre sœur atinda ka yo te yo moko na yo moko ya Gabi luko no micha na place no te otala pena age ya mwana libanais te mwana libanais za okolati mwana libanais za okola makasi comment yo okoba na okisa mwana no soniti na niveau boy oyo ka ba sortie médiatique moko boy oye soki Yves Banya tuni yo ba question yo bande yo sabo ya Gabi ba otuna likamba français yo kutu place na fa ovanda kimia o lobby na obike so loba mamba français ko lobate parce que nga depuis na tala on a théâtre na yeba yo oloba te ke ata na tournage moko boy ata en plein tournage oloba ta moko ya français que j'ai besoin de ça tu peux me donner ça na yo ka on a mot français te na yebi oka ke oza fille moko vulgaire trop vulgaire o employé kaka babilo au moins salité prévane oyela biso oyeli biso émission ke ça na ba paka juma et la kisaki mutu na mutu bokoyeba ye na misala na ye Belleville sala émission sans tabou te ya Gabi bo tika la okokana te wana pe na d'accord na yo za star makasi star XXXL yaya obeta pe makasi te yaya likona ngo star botaou manvuela yaya oh non
Yaya. Ba point noir. Bon que ba spectacle liko nango. Bota ou m'envoie Yaya vidéo ba bengana. Darcy, entre dans la chambre. Ne regarde pas. Quitte là. Jarwad. Si vous avez un film, madame, vite au connecter na TV, autant la bande. Très propre, très classe. Yaya yoka Sony. Nzamba sala ki ngolu o pesa ki témoignage ya Gabi. Témoignage na yo et toucha mutu nyonso. Degré malade de côté de la ka nzoto. Soko zwaka visa to ke ba traité ote. Nzamba za bolingwa yo ki mawa. Awa ndenge makambo esala ka boy surtout nga sepe na souhaita ka mutu akufa te. Na lingaka te mutu akufa. Nzamba okeli o mawa pesa chance ozi visa. Okoma ke no checking nzoto. O vando ba rendez-vous ke ki ok checking nzoto. Isa mabete yaya. Zala concentré. Zala liboso nzambe. Ozana na droit faut vivre mo na bakoko na yo. Ba famille na yo ba na posa na yo. Pourquoi ko banda boy nzamba pesa chance ya ko vivre. Yo zaka ka oluka onuire mutu moko boy. Ya Gabi, oye na émission ano lobike, si la za mystique, si la za boye, aebo lata, et là on se croit ça ngabi bino bo ke kana lata point. Belle-vie alata ke lamba pona robo manzoto. Na répéter le yo. Belle-vie alata ke lamba pona robo manzoto. A sa perte. Belle-vie akoswane le lamba te. Belle-vie akoswane la ndaku te. Akoswane la de écriture. Akoswane la ba chaîne YouTube. Rendement nango chaque fin du mois. Et puis, liko nango atunisa ba film ana ba propre mbongo na ye. Yaya, otiki rando na Karine ya mado mbanda na ya mikolo na mikolo. Okomi olingo la tia Belle-vie. Yo na Belle-vie banjana bino ekutana te. Yo banjana za ba XL. Bandiano eza ba nini oyo ande XL eza nini comment on dit bataille S. Quand je parle de taille S naïbi ke batu bo comprendre bana wana ba wesh ole ba karibo koti ba wesh o ba yo ko sepelisa ba yaya banzela no yango wana Belle-vie azana nzela ya ko sepelisa ba yaya te ana papa za bolu konzambe bo fungwa mitema na bino bato théâtre bo mitema mabe mama Belle-vie na bengi molimo mama Belle-vie na kunda elanda ya Gabi ya ko tuna ye ba wei ba kufaka te ba changaka ne monde oyo ba na mundoka ba mama nga ba changaka monde ba yokaka en tout cas bo yoka batu nyonso ba magicien nyonso ba Congo na bengi bino bo ya mwana bino mukongo botala ndenge mutu lokola ya Gabi boye azoluka nyue kaka carrière ne abimisaka mutema mabe aya beveza na banzungu aya beveza na bakisi beveza liaka nini babimisa nyonso en tout cas bandoki nyonso bakongo boya lobela mwana bino boka so molimo malisa na cimetière bombe makuna ekutana ya Gabi wow atuna ye pona mokili boto moni mutu kolobele azate tozo lobela me bozo yoka te. Donc to bengi penza bilima nyonso ekolo ba Belle-vie bilima ba Kongo boya bolanda ya Gabi bolanda baleza bakuku bolanda na sila comment bino boko bandoza la boy bo peuple nini ya Gabi na succès nyonso yo sali yo poko za jalelo sila te lokola Belle-vie atika ne ko zala jalelo ya muninga na mo cité yango boyina ye bino so ba Thérèse ana bo sa fierté. Bozo bien son génération mokoti. Batela no moi souffle muke wana otikali nango. Ba émission zo dans la peine souffle za bien te on dirait moi ça c'est mais comme un terme. Kito côté. Na raison ya santé na yo nengo yaka oyebisa biso na TV. En tout cas ya faut mi vendre là. Ba $20 ana if pas na futa kayo et que non est pas immorté. Santé n'a pas de prix. Ou bien au métier kaka les abaku pas parce que boyoka ba famille bota bon on est pas sorti médiatique ya Gabi salaka ba ezana ba les abaku ko ba futa kaye ba audio mo ebima out ba futa ke pena nenga uta poto bongo ba ku poto ba futa kiye nengo zo ke ne bo faut tirer depuis ba banda tirer ya Gabi et puis qui s'appelle Belle-vie ko commenter yo mo na te ke no pas été yo ko sa elo to na chaîne
oza pe icône na théâtre mukolo na théâtre otourna film munene yeba na viva riva film somo babenga na bana batala te il faut ba no tourner ba film po oyebi ovani na monde tete yaga bi okoma nini boni mutema mabebo bo wela nini na bevi bo ti kozande monte yaga bi okoma elo te yaga bi ovandi ke lukata muta komela yo ko tsaba filme ezaka te Ernest ovandela ka komba mwana bato ovandela koma muninga mwasi lokola yo yaya soki bevi asali vie na ye na vie artistique etamboli bien kende mangengenge aloba secret na isa losambo kende mangengenge sambela possible la reconnaître bango taboya abi azamba journaliste te ba fan différence ba journaliste ba fan si la yebi yango te aloba azaka ba journaliste te ala ba fan botika Malika kota oyo kanga ponga mona omiyoka avançons Malika nalandi na ba question batuni yo na ebite robe ngo ya la bilonda oyo robe ngo velours wana robe ya elamba batongi sous forme libaya na oyeba te tailleur wana ou bien soki modéliste wana ou bien soki styliste wana tongaki on ebita tongaki ngo ezaki ya âge ya sila to ezaki ya âge ya sila te parce que potolo evanda bien te wa dena expliquer bino problème te batuni yo question wana Malika yo fona loba no miso kangama pona mona image non ela kangi misu boye na omono tele milita mano ya kotoboka ndo persa Malika ya liboso na oyebisa o Bellevue aza muninga na ote olia fufu na mbongo Bellevue alia mbongo alia fufu na mbongo na ote oyela biso o basket to no ba preuve ezala te Bellevue avande asengi yo Malika obenga Bellevue la patrona Bellevue benga o la patrona te Malika Bellevue za muninga no te Bellevue la kabino aza saper te na fonga mwa misunkie ala kabino aza saper te sora moni na nengo linga sile oza ba cook opesa position Bellevue ze loko no sakanela te et puis yo za pemeni ya cheville ya Bellevue te classe oyo famille ya Bellevue etangisi Bellevue eza classe o famille no ekoki otangisi te Malika il faut vivre kana dette morale nanga mingo toucher parce que yo tango zo ko toucher Bellevue azape na bana ya bandeko na bana na ye o bayoka ye passe tango yo ko toucher Malika Bellevue yo makambu parmi ya makambu azotune ya kolata olobake Bellevue aza innocente alata te Malika skonde Bellevue aza innocente alata te si la lata to saindeni yo sikoyo ndo lobi wana yo yebi ko classer Malika yo lata nini te Bellevue alata lo te mais en tourner ba filmer ya makasi pe o dépenser Malika yo olata nini na mboko Bellevue babala ye Malika yo contribuer na $10 te mais yo yakaka na babag o eboma mboka na demer Malika na rappelé ka moi rappel ça la bien pour esa partie sensible de boro simbi kotoyo oh na ba point faible tangu yo lingo saka na Bellevue ya repesa faire part te po abala Malika yo pesa Bellevue faire part Bellevue ya kozela ote na terrasse no wana na sama ya kalamu oyo sala kana mais yo ya kozela Bellevue na restaurant liboso bureau nyonso donc Bellevue ya muninga note OK Bellevue ya muninga note kumisa sila na ndenge na yo kwa ka osaka na Bellevue te Malika oza dini ya mwasi mo bote ke yo koki ko ya ko telema liboso Bellevue te parce que classe au Bellevue atangi ba valeur au Bellevue azana ngo yo zana ngote OK oui oza mwasa libala nengo kumisi wana mutu so pe ba ko mona bango yo na alliance mais wana pe mwasa libala ngote oh libala za mwasi avanda kazo se soumettre na o mbala o lubani et puis mobala zo jouer rôle na ya zo de responsabilité na nyonso ma chérie o a na problème ozo zo responsabilité
Yo tiki nga na mokumba na koma papa en même temps maman. Yaya, on a problème à wana. Aujourd'hui, on a papa, on a maman, mais on a bon monde. Ok? En tout cas, bo kieba na bino ba les abakou, bo kieba na kombo ya Belleville. Belleville ata late la ma $1. Toko yako se justifier te po bino Michael Jackson na bino. Suko ndala te robe ya $1000. To sa ndeni. Pona senga farti tu le lobo yelanga te. Suko baba gag déjà tourné. Po gag écouta ebele te film ndé écouta. Il sa tourné. Po akoko tika te seka ebele oni na olukate. Azla te la ma $1000 maintenant tourne sa film na propre moyen était. Nana fongoli si dossier te ya partenaire. Po chaîne wana zo chaîne ko zonga na maboko nete. Mais boya comme c'est alataka a dépenser na nini ane lote. Fani na kabeli. Bino so fana kabeli boye na ngwa bokomisa onkeye. Ane lokote amusu ambaza le cheki. Ai lote. Bino nde fo bomone loko parce que bino boya ba fia likolo kilo bozwaka te. A vivre neka normal. Aza une adresse ta zo adresse na 2025. Ane ka mutu loko mutu nyonso. Malika ko sakana te ko bunga te. Yaya. Okangama na parke basenyo a $500. Ozalaka na $150. 350 ezalate. Obetelango 48 heures. Otiki mwana bébé. Yaya kanisa. Kanisa ma chérie. Tant ozoya ko sala ba sortie médiatique balola lole monomba misato. Kwa ko koloba bilobela awati. Bino boana leçon morale neti yo malika wana leçon morale mon côté au sala belle vie parce que yo mo vino non d'abord ya bien te. Ko bana mobotu abotu akufa na condition nini. Liloba suka ne mama tike la ka mwana. Azolinga kende. Oza yaya mwasi. Ozwa ngote. Mama na yo akufa apambola yo te. Belleville mama na kufa apambola ye. Yango aza Belleville lelo oyo. Donc eza souci na ya mikolo na mikolo. Mwana o mama na ya apambola babundisa ye te. Parce que mama na azoke na mabela tikele liloba. Liloba ane esa musala. Et puis azana se ya protection et liloba mama ne. Toi, ta mère est morte, tu étais absente. Moi, j'étais témoin. L'hôpital à Sebeko ya Bandal. 2020. J'étais avec ma fille. Elle a été hospitalisée. Tu n'étais pas témoin. Oyeko ya, ta mère est déjà morte. Natino loué des saints, c'est un apoba, mais ma maman a bino la mort. Donc, bozan nengi marote na Belleville. Il ne faut pas toucher mon tour à bongo. Oyebite nini loba nini maman no atika ya sukate. Donc tu n'es pas digne. Il y a ça binani Belleville leçon morale Malika. O digne te. Tu n'es pas même présente. O la la wapi mukolo ngo parce que oya makolo salité na teinture non jaune. O le la makaso oyebate o bandela wapi na cholite. Po biso so peto wa babola na cholite mais je te rappelle Belleville a pesa yo loboko tangu yo zaina ngo besoin. Comment boko za ben gratitude na niveau boy. Kanisa ta bolamu. Libala eza loko e marka ka mutu na vie o sali fête libala. Belleville contribuer na libala na yo. Ato linga te baloba ngo. Ato linga te ke ba bebi sa réputation mobali na nga. Soko memaka ye pa Belleville ezaka po obobo expliquer situation. Na bolingwa zaki nango nenzamba pese mutema liana batu na liana na bino. C'est pour cela yango lelo bozwa courage oyo osaka na ye. Malika yoza oza mutoko oyo osa Belleville leçon morale te. Okaki okabwani na Belleville. Soki ozoye émission parce que émission ezaka coacher. Émission nyonso to yambaka invité na YouTube ezaka coacher. Ba question moko boye bimela yo et surprendre yo ezalaka te. Nyonso so ozo yamba mutu. Yo journaliste on préparer émission okoya olobi nga boye question nga liboso eza boye na invité bo revoir question
à part basu question yo za mutu mo so batuni yo mambo belle vie Malika il faut silama oboyi na yo osilami pena ezala nango kabwana pena mutu me batuni yo likama mutu na obite to so amaso mususu bien dans le bon mutu yo lobelote Malika se comporter le roi moi salibala ozo lela ke na émission le que tu l'élite ba finganga tant na sa émission be ba ya finganga wa moi sa mutu na ba belle famille si c'est vrai père mobali ana bimisa mbongo bala yo considérer ba belle famille si quand yo ça va sortir médiatique à salto toucher belle vie parce que si on toucher belle vie ba biso boyoko ya c'est paya roya retoucher yo ba c'est mec qui no ba kokate et pesa bango pasi donc il faut vendre kimia okanga kabosh na yo vendre si kimia et ça bien il faut peka loba na sortir li kamaro bango yo peka fo yo loba neti na fete na Malika depuis na yeba una monelo ka malongo la tate elengi sabwe ata complet veste à $60 de Turquie était que la biswana na mdimite ko somba so la telo ka share ba kabeli yo wane lo te yo ko lobela be fi pona ilamba te be fi so melamba share te mal apesa mbongo lamba fufolia obokola mwana bersi mwana o contribuer na libala belle vie te mais belle vie a contribuer na libala na donc mutabanga fo banga ye Malika oya to tirer te pour se pelisa muto yo zo lingo se pelisa si la qu'on se le dise mais si la salle là est là au te o lobeli po belle vie benga na bino pembeni na ye bana songi bana libebi ekiribi toyo bato andika bolinga boya ko beta bandika belle vie moni bino musika bi jamais ngana na ba vision nanga il faut lancer musana oza ba distraction aller bino tout là-bas a bengani bino bande des hypocrites bokoka kondima te bokoka ko assumer que bevia bengani bino c'est pour cela boya na ba sortir médiatique oh lo belo monte yoka soni yuza moi cité au boti okoki ovani salingwa na sa makolote il faut ya mbango ya ko tirer belle vie pose au moment où moi na pampex donc tu n'es pas digne so ça peut na vraiment si on peut mobile bimisi mbongo na bali olinga ko yela biso YouTube mbangbango ate il faut ya mama bele kauka faut la lingwa ndelongwa ozela te longwa oye na TV na lingwanda omoni ke mulunge kaka fona bima po lingwanda ko bota ozeli bo evimba ka yango balobaka mwasi fo vana na ndako il faut la to ya oke ko luka oke ko leka le mission na ba wario kuno leka bozongisa boye olongola lingwa na mangu mikolo ekokate po fo ya koloba yaya ojuaka ko la papa na maman en même temps donc il faut éviter quoi qu'on manque belle vie respecter belle vie na ba valeur ya kibomu mwasi obimisa ne mbano est capable so oyeba te na yebi na ngai yete mwana mbala bat na yebi capacité na yete mais yo na biloko yako ko sala awa boy o sala ou alete o kausa ma mabele to yo leki na mabela mwana na TV ozoya ko tirer bato ozoya ko pia lola ozoya ko ngwa oloba olakisa ke mobali wana azam na yeka mobali to omona ka mobali yango ngana lobaka okoza poza na libala mais ya nango libala te ndongo yakuza na femme mariée na alliance akolata alliance lingo lobelo te alliance za mutema et puis na respect oyo zo dégager les mutu alliance elo te ba mama biso ba ya kala bando la alliance mais bazali mbala momba o respecter ba mama biso ba nova na mabala bazali na ba alliance avant ni pas boti ba ni sika moko asali sonité yoka soni kwa ko tirer belle vite vana ozana na makambo ebele ya ko bongisa na vie privée na yo soki nga na toucher vie privée no parce que tango bozoya elamba boy ko saba sortie médiatique o ko toucher belle vie c'est pour cela na toucher vie privée na yo Malika pona ko talisa yo combien yo moko ye nango ba finga nga mobali nanga naza ba belle famille nanga naza ba nini nanga o ko lela balobi ba balela nga mobali nanga na yaka na balia sapamba oui oh yo la biso yango biso to loba Malika yonde obenga Belleville la patronne benga la patronne te
O lia mbongo Belleville, Belleville lia mbongo na yo te. Veuillez m'excuser. Eh, Nzambi. Amuta oloba te. Oloba ka po mona ka batu baloba. Nga po sepel sasila. Ozana na besoin aide libala zalawa. Ayaka fait yango. Bité, il faut na bandelo ta ba image. Oh, boni boyeko. Isa soste. Boye kamakambo boye, oye na yo ko loba ba chope, oké na émission le kechu, o vandi pe. Ola ti pe robe no esali croiser bien. Otiki no pe ngai je suis libre, mais na maboko tu es marié. Otiki no ngope libanda. Tu te respectes même pas. Siko en retour yo linga nana respecter yo. So yeba koza moi salibalo wana posa te ke ba manquer au respect. Ba choquer yo na mbali na hote. Donc mi vandi ça. Ça là ba analyse non simple. Yamba na obatu kokota na kata polémique te. Tant que Malika omitia na position koza ba cook. Biso koto to ba famille bota si ko tirer madame Evi to ko ya to tirer yo. Si tu blesses madame Evi, on va te blesser plus que même. Parce que ici on ne blague pas. Si tu viens avec de bêtises, tu repères ça au pédale bêtises na yo. Tu quadruple en haut. Bon. Alinare. Moi d'abord, moi ce pays, moi je te connais pas. Et puis, madame Belleville ne te calcule même pas. Aline. Yo ba commentaire no batu ba komela nga mingi. Nazana posa ko sanso ate me yelinga matinga mafuta. Nalobi boy Aline. Oya na sortie médiatique na yo. Soit disons à naître. Na ki naître ano komisi sila na yo ça n'engage que toi. Bevi ana bato belé ba komisa ye. Mutu lokola yo Aline na to komisi bevi te esale le côté. Oza fumi na lito ya nzoko. Ozo pesete. Na biboye. Oya lobi ke famille bota taba bengi si yo na soirée na biso ya le 29. Okoya te Arline. Depuis ma solo ya ba film e banda soki kutu si lazo kokate bongo yo. Na ebite soko zaka na chaîne YouTube. Na ebite soki obimela wapi. Moi d'abord moi je te connais pas. Na oyebo te poso nga abi na yebote il faut na lala na lamuka pona yebo na bi na yebi ote. Na outa na nord outa na sud na yebi ote. Ozala ndengo lobako banda ko tourner banda ko benga yo. Pourquoi bina na soki Belleville abengi on a ba filmé qui abengi lisusu te oluki oke na ngamba sila po tirer Belleville yango de Aline yo ko sala Belleville abenga on a filmé olobati abanda ko abenga on a keke film tuna soki moi mibale amona ki opesa le meilleur te belle production est tumba o bino bo comprendre te Arline en te regardant comme ça yo joue Anine ponga ce pays na yebi ote c'est ko joue te o tia print wapi. Bani place non na bela reza wapi. Pas tout le monde. Ton décor. Ana place ne. Pas Serge. Ana place ne. Maman ni ana place ne. Marina Laba. Ana place ne. Moutounio saza kuna za place ne ana rôle na ye. Suko yoko to madame Belleville pesa ko rôle mo ya mawa. Ozo ko kana ope ko jouer te. Abenga yo kaka. Pona ko se pesa yo Arline. Et puis on l'a dit que okoki koya fait le biso te par rapport ya sécurité na yo. On l'a dit bien. Pour déjà au misale l'émission, émission koti au tiré na au Belleville sans le savoir na ba question bando tout non, ba question piège et memi yo au tiré na au Belleville. Problème te. Okoki ya pe fetite. Ali nana émission na famille bota ba zo invité. Oza Michael Jackson, soko ye na fête na biso kuna na showbiz, 7e année na biso anniversaire. Donc ba fan tout ya Belleville ba otika ota Belleville ba comment ota la yo Arline. Ne on se sentir. Yo se sentir que yo ndo zo peser ba tonne Belleville o peser ba grande. Ne yo mimoni, oze lo côté quand c'est pe na biso, oze lo côté li papa poussière. Linzanza tomate pene ba fini boy. Ba longoli tomate ba boîte o ana valeur te. Ne yo Arline.
donc bela production eza na ba invité ba ko calculer mutu loko ayote ba calculer yote okomani otourna ni na mboko film ni no tourna bakata oponga CPI na yebi yote il faut na la muka 365 jours na pesi il faut na la muka pona ya oyeba suko avec beaucoup de dossiers on a on ya oyeba mukoni soki bozo ya ko rapprocher sila soki méthode ezakaka ya koyaka po bo tirer belle vie en tout cas bo regretter po aweleka te ndenge eza bo ezakaka kilibi na kilibi on va te toucher jusqu'à Arline bako toucher oti na 3e couche biso to betaka film lokola nani Soda Moura to betaka to beti 50 film to compter 0 to lambisi 100 film to compter 1 okokate to anga na parachute to kiti lupanga bangala Arline yozo lukobima lupanga bangala obima na periki wana sili wana ekobima minu na munoko ekobima tokokata oti na masasamba s'il te plaît bébé tokokata yo tous les poils nyonso eza na nzoto no suki tokopikolo tina rasi na suki lupanga bangala yaya oleka te loko soko mona na batu basakana na belle vie yo po lingi oyo kosakana tuna sikoyo so basakani na belle vie après wana bazwa mbando na bango eza nini mbano ezaka nini otuni telecité kingo oyo ekoma loko amoni poswa deno ndelemba akomina za danger mwana kuba loko a Robocop abimi aye amona kaka mama bango akekonda na ndako akokosupporte te mwana 5 fois kosente 5 fois mère Arline éviter nga est-ce que tangu yo yaki wako koloba ba insanité wana ba salité wana oyo lobaki na plateau lekechu bébé oyebeke nga CPI nazo exister nga basambisa nga te nga nde nasambisaka nalobi bo bébé tango yaki oloba wana oyebeke belvi eza na badumo bo bato mabe so bazui yo boye yaya soko za na copain koboya yo po deke tokosimbela yo imagine tozomi benga lupanga bangala luka bitumba yo mutuma oluki bitumba lupanga bangala nde bazaka ebele tochata mesure lupango ya 24 portes yaya obima mobimba Arline biso tolambaka viande haché éviter babakuku baotindo na liwa soko eza sila loba sila otinda nga na liwa po ye moko azaka kilibi na kilibi akokaa te bisoko tosala discours ya bafaible te oye toye recadrage Arline keba soki belvi abenga ko na bafilme te na komi nanga koshite soki belvi abenga ko na bafilme te parce que oza na place na Belvi TV te oza na place na Candy Star te bela production ozo pese te oza na place no te to boyi piau belvi oza nelo te bafilme belvi oza kitoko te me bolele lango neti oyo kosala na oleli si la peso filme likambu pe azaka pe na mot à dire kuna et pas partenaire bon attendeur sali bon ba famille bota to comme la biso na suka bon consommer toujours film à biso pote bon consommer toujours film à biso ma sœur na Candy Star na Belvi TV bon s'abonner massivement à la chaîne Bino Congo Victoria TV ya yemoko Clarisse Plasma motema batu ya donné ma vumisa Jean Pedro depuis Amsterdam na Hollande bambote na ebele mon beau-frère l'homme qui a osé bambote na bino et bambote ebele na batu nyonso o bakota ba famille mbota je vous love na lela bino ya trop bafana na bata madame Belvi bafano ba tiara biso à l'aise bafano baza trop sûr ba espoir na biso à lobby na lela bino fort to monani bye bye.